Fally impose, Fally oblige tout le monde balanda lokolo na ye. Gaulois okosala émission lelo ti lobby mais faire egola kotikala jamais kokoma na niveau ya Fally Ipupa ekomi impossible. Fally s'apprête à marquer l'histoire de la musique africaine avec un double événement. Oyo bozomona na Stade de France eza concert te, eza double événement. Il faut bosala ka nuance na makambo yango. Fally Ipupa ne fait pas un concert kaka o bozomona, aza na double événement majeur le 2 na le 3 mai. Soki boyebi te nakopesa bino ba détail, nazopesa bino détail ya concert na ba makambo ya album na ye o bino bozokoka kolobela yango te, bozolobela yango na soni. Bagolois soni mutezo sala bino. Boza kondima Fally na difficulté. Bolinga te, jamais bokosala ka émission sa kolobela stade. Bo komi koloba ke eza capacité réduite. Est-ce que bino tant bozo kende na site internet ya Stade de France, boke na ba Fnac wana na ba Snap, est-ce que boza koitanga vraiment makambu to boza na incapacité ko kende kuna ko sala ba recherche? Fally akozala le premier musicien africain azo kende na double événement na Stade de France. Sika soki faire abeti yango lobby, abeti moko a échoué déjà. Il faut abeti mibale parce que eza devoir oyo Fally Ipupa za kotika na stade wana pona ba musicien africain. Musicien nini afrika bomona kenda azobeta D, azobeta doublé. Bandeko bato ebele baza ko comprendre dynamisme ya concert oyo te. Est-ce que boyebi ke prix ya moins cher, prix ya moins cher ya Stade de France eza 63 €. Ya moins cher 63 €. Mais yango eza prix ya nini, prix ya carré d'or ya Ferregola na Accor Arena. Faire aza kobeta na moins cher juste ka po baloba abetaki, mais Fally quand il joue aza ko imposer. Bo azo kende tina ba, donc carré d'or ya Fally ezo kende tina ba 250 €. Mais bino kaka makelele. Est-ce que faire asa beta stade po bokende kosala ba comparaison ba critique? Bino bagolois, est-ce que faire beta you arena po banda koloba bilobela capacité maximale oyo faire beta eza capacité à 10 000 11 000 ya Accor Arena, et puis etonda kite zalaki moitié vide. Mais sika muto beta basale wana atondisa na prix ya likolo koleko faire azo betela après 6 ans nde boza kotia makelele. Faire Fally Ipupa aza ko imposer côté ba concert, aza ko imposer, aza ko tia ba cachet oyo ba devoir génération oyo eza ko ya 5e génération ba kozala na difficulté to banda koloba il est le seul qui a fait, il est le seul qui avait fait et kozala kaka Fally. Après 4e génération, 4e génération ya ba Wera Son to loba toujours c'est Wera qui a, c'est lui qui avait, mutu mususu te. À part Wera, aucun musicien à 4e génération n'a osé makambo Wera sali. Na 5e génération, mutu a osé koleka Fally Ipupa azate. Au moment naza ko sala vidéo. Tina niveau ya ba album. Tina niveau ya ba album. Ya Wera ba niveau azako kende na ba alakelele. Na nini na ba nini oyo azo kende na ba Kibwisa Pimpa. Azo kende na ba solola be na niveau ya France. Ba journaux bazé kolobela ye. Sans internet, sa TikTok, ba journaux ya France bazako kamwa bazo lobela Wera. Lelo Snap bazako lobela album. Semaine moko, na semaine moko, il y a un Congolais, Bagolois,
Na semaine moko na France, il y a un Congolais qui s'est imposé. Nino azawana, Gims azawana, Babuba bazali, basoki ba bango tout bazawana, mais fali s'est imposé semaine moko. Meilleure vente aza au-dessus na bango nyonso bango tout na ebitanso banini ezate mais banini bazana album ya sikate mais na minute otango bazolobela meilleure vente eza fali. Est-ce que Ferre azwa kutu meilleure vente na Congo? Est-ce que Ferre azwa même meilleure vente na Côte d'Ivoire? Ata na ba Cameroun? Mais ce qu'a fallu à Longwe, à Congo, à Katisi et Balé. Donc, bisobe na ba océan pour na imposer musique na ye na France. Et dominer pe bimi numéro 1. Pendant que ba natif ya France bazali ba betaka pe musique ba natif bazawana. Mais fali aye ko imposer album eza nzembu mon côté. Eza nzembu mon côté bandeko. Eza album mobimba. Banzembu wana nyusu a imposer album, a imposer disque na marché à France. Est-ce que faire ça là eloko boye? Bandeko botika o critiquer fali na nini na kanai. Bazolo bela le 24 parce que ebimaki le 17 avril. Succès commercial ya XX. Bazolo bela le 24 avril 2026, l'album s'est tissé à la première place du classement du Snap à France. Le 24 avril, Mukolo vient à biso boya bombasi beta ki musique. Mukolo papa Mbappé akufaki. Album ya Fali XX c'est hissé à la première place ya classement ya Snap na France. Avant boya koloba, bosa la pena nous comparaison, bosa l'exercice wana faire pe aya balobela ye balobi ke non ye pe asali boye. Atika la kosala yangote, batika la kolobela yete. Fali bazolo belaye mais bino boza ko critiquer boza la batu ya Sony botika batu misusu ba critiquer mais bino ba goloate parce que bino batu bobandaki makambo comparaison awa makambo comparaison ezate bino kaka na motema ne bobanda koloba est-ce que toza na niveau na ye ou be toza na niveau te bino kaka ne bobanda komi lobela est-ce que boza na niveau ya Fali est-ce que bino na boza tant boza komi tala boza na niveau ya Fali ba golo est-ce que boza na niveau ya ba warrior tolo ba vérité warrior aza supérieur que le cabino abaza ba superlatif absolu ba warrior bango ba pesa Fali disque d'or ba pesa Fali ba single d'or ba pesa Fali ba trophée ba somba sok tank tozolo bela numéro 1 na nini na France eza ba warrior ba baza ko sala yango donc ba l'équipe no faire abimisa combien d'albums na ba album nyo so faire sala combien d'albums comme ça ata le deuxième en France ata le quatrième en France est-ce que ça un album a fallu ya faire o comme ata na ba 20 premiers na France mais Fali a dépassé tout aza numéro 1 mais bino nde boza bato liboso ko ya ko loba makambo boza la kape na Sony bandeko nanga ba golwa balobi eza performance historique qui confirme son statut d'icône mondiale de la rumba et de l'afro-pop et confirmé statut d'icône mondiale. Fali ba confirmer comme azana statut album PC statut ya icône mondiale de la rumba et de l'afro-pop. Est-ce que fait la comme na niveau na statut congolaise? Statut ya Congo ya Afrique centrale azouate, statut ya Afrique azouate, statut ya France azouate, mais Fali bazoloba statut mondial de la rumba, statut d'icône mondiale. Si kabino kaka bilobela usukoli te bo brosser pe monokote bozo koloba kaka pona parce qu'il faut koloba. Balobi contenir opus yango ya XX. L'opus comporte une vingtaine de titres dont la collaboration marquante, notamment de Wizkid sur les titres Jam, des morceaux déjà populaires comme Plekes. Alors, réception Balobi, les critiques et les Warriors, ses fans, saluent un album qui fait la synthèse entre racines congolaises et la sonorité urbaine internationale, servant de
prélude parfum pour la communion attendue au stade de France. Alors, c'est une période de faste pour un aigle. Période de faste pour un aigle. Qui combine une domination des ventes physiques et digitales avec une mobilisation massive pour ces prestations scéniques. Ça, c'est des falies. Est-ce que fait raison à biloko ya boy? On a lobaki te. Bandeko, ngata on a lobaka na tina. Est-ce que ser nanga Irene Mabwini azawana? Edwige balonga sana na ngina yoka na tala pepino. Mami Sadiki, présence na bino na ngina yoka yango. Miriam Matondo na ngina yoka bino bandeko. Patricia Edouard na bosanité na ngina yoka bino. Claude Musirikani na pesi pe yombote. Nani mususu Jao Kibinda na ngina yoka bino na ba commentaire. Bandeko makambo kolobeze ebele Makenzi Kitoko Yolande Kuso mutu na bino yoyo Gilmas o na loba kite na lobi a plus